Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Prof W, Radio-Télévision Lissolo, votre émission préférée. Maramboyo, ekosuka wate. Ya solo, Radio-Télévision Lissolo. RDC Yoka Ekeiko banda epai na yo Moimo kausaka elamba Oh Congo Yo bimisi mai ya biso na ngai Congo na biso kwa DSV Prof W Radio-Télévision Lissolo makambo ya Congo oyo kotali sabino makambo ya Congo esui epesi motema pasi oyo eloko nini biso ba Congolais ekomeli biso di motema pasi na kati ya nzoto yango naza koyebisa bino di biso ba Congolais Radio-Télévision Lissolo toye lisusu sekoya votre émission patriotique moi eswaka vraiment na biso opesinga fievre na langue Congo na ngai vote nyonso ya motema peuple congolais mystère nyonso ya kitoko ya Congo lokola moi source ya moto na kati nanga DSV Radio-Télévision Lissolo, la seule et la meilleure radio de la diaspora congolaise dévoitée. Motema esui ya solo na langue di makambo ya Congo epesinga mpasi na kati ya motema di bolingo ya Congo ekotela DSV na mikuwa ekotinda ngai nalobelaka bino chaque jour nasengi na bino ba Congolais motema toujours na Congo bolikia se na Congo na biso di awe lokola bitumba oyo biso pe tokolonga bitumba oyo ata nyonso ekokitela biso kwa peuple congolais moi na biso elakisaka ntango na moto oyo nyonso azangi montre me biso ba Congolais biso nyonso tozala uni référence na biso tozala toujours uni kwa ba combattant mais amour te amour ezala na basi te mais ezala mpona Congo di nayekotalisa yo motema esi coup de foudre na langue nazali komituna eloko nini ekomelinga ma vie a changé bolingo ekotelinga na mikuwa
lokola motoyo akundoli trésor caché. Ah, radio télévision lisolo di Toye Sekoya. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils s'y intéressent, qu'ils s'y intéressent, qu'ils s'y intéressent, qu'ils s'y intéressent. Les Alaki Neboy, Léopold II. Ah! Radio télévision lisolo ya biso yango yo kwa toyebisaki bino ekovide te DSV Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Du nouveau sur Radio Lisolo. Faites vos annonces, vos pubs. Contactez Radio Lisolo. Contactez Radio Lisolo. Contactez Radio Lisolo. Radio Lisolo. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence. Radio télévision Lisolo, votre émission patriotique animée par DSV. Diana sur le côté de Bertal. Tous les Congolais et tous les Congolaises, votre émission patriotique. Oh, Tumba Bangodi, Magambo ya Congo na Ngaye, Naleli Congo, Naleli peuple congolais. Oza Wapidi, Tony Mputu, Jipem Okanda, Papi Bisikita, Odon Bambo, Mavungu Lipopo, Mavungu Lipopo, Adel Dalima, Radio Télévision Lisolo, Ariette Chipambe de la Belgique, Annie Tempo, R. Sophie, Mawaba de Parigo, Mama Coco, Mama Thérèse, Mama Nasha, Elodina Floride, MK Madia, Muta Antemo, Olito International, Notre Ndoche, Sopapel, Tobey, Bitakaka, Toleka, Rosa Publication de Télévision, Lisolo, Toleka, Bana Mikini, Jano Kapuja, Radio Télévision, les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques, Magaboyo, Ezaka Grave, Mama Anitemo, Puta Zambouane, Pasteur Philippe Moukenke, Iket Acoustique, Bidobite Tampo, tout, Radio Télévision Lisolo, Mavungu Lipopo, Mavungu Popo, Yabiso Yangoyo, Mavungu Lipopo, Yoka, Toleka,
I get them plenty. L'autre n'a pas eu chiffre ou fixe. Radio télévision, solo. Yoka. Lelo ezali lelo. Toko sokisa na Ginette. Yoka. Toko sokisa lelo. Na Ginette. Yoka. Michel Kembo de Bruxelles. Moninga ya Chungu. Les grands pétroliers. Obomin Kavadi. Radio télévision du solo. Chabata. Du nouveau sur Radio Lissolo. Faites vos annonces, vos pubs. Contactez Radio Lissolo. Contactez Radio Lissolo. Contactez Radio Lissolo. Radio Lissolo. Radio Télévision Lissolo, la radio de la référence. Mavongoli Popo. Biso yango yoki. Radio télévision Lissolo. Kubana. Papi Bisikita. Mwana Tobi. Oki. Odom Popo. Mama Nkonto. Galula. Malue. Yabiso. Mere Nasha Kolela. Ali International. Radio télévision Lissolo. PSP. Les vrais combattants de la cause nationale. Payeli Binobi. Lelo Petit Boani. Boa Bobo Yadi. Lelo Toloba Toloba Te. Radio Lissolo toujours Kanodi. Makaboyo. Eko Suka Wate. Peuple congolais. Téléma. Tomi Moutou. Des promesses. Les grands pétroliers. Baptiste. Yoka. Tole. Babungu. Radio télévision Lissolo. Michel Kembo. Bruxelles. Chumbu. Chéri Mosunkai. Radio télévision Lissolo. Les grands pétroliers. Yoki ma vibration. Yoka. Radio télévision Lissolo. Groupe la magie Pekukanda. Maman Makila Maman Makila Yayo ya Koyobi. Maman Makila Radio Lissolo. Oh DSV. Toyebi saki bango bakosala rien. Makambo yo. Yego suka wate. Yoka. Caroline Chala, États-Unis d'Amérique. Caroline Chala, États-Unis d'Amérique. Radio télévision Lissolo. DSV. Nasha Kolela. Abir Petit Nanga DSV Moké. Maman Nasha, ozali wapi? Okiselanga Abir Petit Nanga DSV Moké. Apote la bangoti. Makambo yo. Eko suka wate. Radio télévision Lissolo. Maman Makine. Yoga. Michel Kembo de Bruxelles. Chumbu. Double T. Et
Ekosuka wate toza kokontinue di ekosuka wate sokisa bango na gileti kwa sokisa bango di naye kozokisa di oyo ngolo te me oyo ezali gilete oyo ezali ngolo te oyo ezali gilete. Merci. Merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso na kati na radio télévision Lisolo. Napesi bino mbote. Napesi bino mbote na bandeko nyonso oyo bozali kolanda radio Lisolo na tango oyo. Bana, batata, bamama mpe mikolo. Oh, mama na ngai, mama nkoko kuna na Hollande. Zoya yo bambote mpe ba bénédiction mingi. Mama Thérèse de la Hollande na Chabolela na pire petit nanga des vers muke. Ah Merani toujours ya yo yangoyo les grands pétroliers bomelanga ta 4 ntaba mais ko pesa bango te batikala na mposa maramboyo. Mavunguli Popo, grand prêtre de Toulouse. Masolango yangoyo nde. Mavunguli Popo, yayo yango wana. Odom Pambu, Kolo Bisengele, les grands dépositaires célèbres. Papi Bisikita, Masolango nde yangoyo. Yangoyo. Ndenge kaka to explica kabino. Masolo yangoyo. Eduardo Bokechu de Wuppertal. Zoya yo toujours Jerry Musungai États-Unis d'Amérique. Elodie na Floride. MK Madia États-Unis d'Amérique. Mbuta Ntemo. Michel Nkembo de Bruxelles. Moninga ya Joe Shungo géomètre de la Hollande. Makamba lelo bandeko na ye. Naye na colère bana mboka toye nako kende lelo musika te pamba te nganzi ezali me bana mboka lelo tozo tia biloko lelo na yeli bino teme oyo zokisa bango na gilete. Lelo na yeli bino teme oyo boko zoka na gilete bozoka. Lelo na yeli bino teme oyo zokisa bango na gilete me boko zoka na gilete. Boko zoka na gilete. Lelo bandeko na memeli bino teme oyo zokisa bango na gilete me lelo bino nyonso boko zoka na gilete. Lelo bandeko misusu boko comprendre te me desiveka na ba teme oyo zokisa bango na gilete me lelo bino nyonso tu boko zoka na gilete. Soki mama yo olambaki okataki mbisi na yo to okataki mwa soso mwa mosuni ya ngombe ozokaki te na loboko lelo na cuisine osalelaki papa me lelo okozoka na gilete. Lelo na memeli bino teme oyo boko zoka na gilete bien zokisa bango na gilete. Bandeko ngai soki na bandi émission na ngai landanga na bokebi pokola. Lelo teme na ngai zokisa bango na gilete boko zoka na gilete. Ngana lobi zokisa bango na gilete me boko zoka na gilete. Banani boko zoka na gilete. Bandeko nyonso tu na fungoli line. Na fungoli line na ngai oya lingi azoka na gilete bien boko zoka na gilete ngana ye. Na eko zokisa bino ba congolais lelo na gilete. Na mbeli te me boko zoka na gilete. Po na mbeli soki na
chubi bino boko kufa lokola nazali na posa na bino ba congolais ole na tia bino mbeli mais non nako zokisa bino lelo na gilette boko zoka lelo mituna yo esiko zali kolanda biso mais oh DSV pe ba tema yaka nango zokisa bango na gilette boko zoka na gilette bandeko oyo ezali te ke zokisa ngolo alela ya te oyo eza aventure te bato wana bayemba zokisa ngolo alela mengana ko zokisa ngolo te naza ko zokisa bino ba congolais na gilette mais boko lela ai te po moto alelaka ai lelo boza ko zoka na gilette. Alors tem na biso ya mokolo lelo ezali zokisa bango na gilette mengai na lobi boko zoka na gilette. Bandeko makambo ekomi pasi congolais congolais soki to tiki te ngana ko zokisa na ngana za problème te. Bandeko na ngai na banzi ki bozali prêt ou bien bozali prête ya kolanda ngai na tangu oyo teme ona cheli bino zokisa bango na gilette mengana lobi boko zoka na gilette. Bandeko bondima lelo bozoka mais nasima ko zoka na bino tokozwa solution soki yo ndeko zali kolanda ngai ozoki nde bokozwa solution tokozwa solution teme oyo bandeko na bandiango na aventure na promettre bino na bandiango na aventure mais eza makambo moko oyo kala te eketonda ekoyinda na teme oyo nalobi ke zokisa bango na gilette me ngai na kozokisa bino. Bandeko bondima na bandi première eloko na ngai peuple congolais oyo alandaka radio lisolo na miniti oyo na oyo alandaka ba radio misusu, la majorité ya peuple congolais baedaka te. Peuple congolais aedaka mosala ya ndeko na yete. Lelo nako zokisa bino me boko yeba esika oyo boko zoka makila il faut tanga. Peuple congolais aedaka ndeko na yete. Ata ndeko na ye asali afro shop, asali magasin, asali cabine à téléphone, asali esika ya koteka biloko, peuple congolais aidaka ndeko na yete asomba biloko wana a soutenir ye. Question ya peuple congolais, réponse na ye soki to aide ye tozo somba biloko na ye akonvwama akolobake ye muto alesaka biso toliaka na babiloko na ye akonvwama bozozoka bobandi kozoka nanu malembe soki to sombi biloko epai na ye akonvwama. Donc peuple congolais alingaka ko soutenir œuvre ya ndeko na yete. Première kozoka na zokisi bino bondima. Deuxième kozoka peuple congolais alandaka ne radio lisolo alandaka ba radio ebele mais azalaka premier pona kobenga na téléphone ondeko eloko bo ezali mabe o eloko bo ezali bien te mais peuple congolais asungaka te. Au moins radio lisolo ekangama na yango soko yebisi esunga radio lisolo sunga na instrument na moyen oyo yo kutameli na yango. Réponse peuple congolais ko pesa ya kolobake tango DSV asalaki radio lisolo asalaki yango na ide ya nani? Bandeko oyo bozali kolanda biso teme na biso boko yebe sika tokokota na teme oyo ezali naza koyiba bino kaka mwa moke na bandelaki na lobi peuple congolais asungaka te. Soki osalisi afro shop na yo, osalisi magasin na yo, oza na business no ya kotinda mbongo, okomona bekolo mususu
bakoya kotinda bambongo na bango epai na yo congolais. Me bandeko na yo congolais okomona bango te baya kotinda mbongo na nini na yo na agence na yo. Soki na tindi mbongo na agence ya DSV, na agence ya Odon okoma lofundo akoma na mbongo, toko tinda te vome tokende pa ya bendien motema mabe. Boko zoka lelo na yebisi bino tem na biso ezali zokisa bango, zokisa bango na gilete boko zoka. Lelo ezali zokisa bango na gilete boko zoka. Mais o ezali kaka mwa ba miette nazokende. Peuple congolais soko sali Afro Shop bi eloko moko boye akosunga te. Soki nazako kende kotika mbongo na ngai pa ya Odon, nazako kende kotika mbongo na ngai pa ya Mukulumpa, Odon koyeba ba secret na biso, batindaki 1000, batindaki 200, vomena kende tinde pa ya mutu mususu, soki to tinde pa na ye akonvwama. To idaka te? Eske soki yo kotinda mbongo, otindi mbongo na yo bakopeso na kati na Kinshasa, onvwamisi Odon be onvwamisi DSV, me mbongo no bazu na Kinshasa, motema mabe, toleki. Tokoti na deuxième. Radio Lisolo ezali awa. Yo ndeko na ngai olandaka yango. Me pona kobenga Odon, omoni Radio Lisolo lifo ezala boye, tala kaka lifo ezala boye. Me pona kosunga ta, likuta ta instrument kaka na kati na Radio Lisolo opesaka te. Me ozali mutu aliboso ya kopesa ba remarque, mutu aliboso radio o ezali radio ya peuple congolais, radio o ekoki kokangama te, soki ekangami pasi opesaka te. Oliko soutenir te, soki na soutenir DSV a mfwami motema mabe. Me yo wana soko witi musala eloko liboso lifo tia Radio Lisolo po yoka DSV, oyoka Odon, oyoka bandeko nyosto. Me pona ko soutenir bo soutenaka te. Bozo sala service anani lelo bino bozo finga ba kolabo. Mutu wana kolabo na yo pe mutu landaka Radio Lisolo o soutenaka te matériel financier, bo soutenaka te bino pe nyostu boza ba kolabo parce que bozo sala musala oyo ko avancer Radio Lisolo te, musala oyo ko avancer misala oyo te, bozali ko sala musala oyo ya chef na bino parce que batu o bazana besoin que Radio Lisolo kende liboso. DSV azala toujours makasi, Odon pambo azala makasi, batu nyosu boko soutenir. Mena bandeko o bozali kolanda biso, soki to soutenir DSV Radio Lisolo akokoma na mbongo, akokoma munoko bwena bwe. Mendeko nango witi musala na minito tia chaîne ba français, tia chaîne ba français na kati na ndako na yo ya balma bandako yoka. Okomona ngo na biso na kialma to benga langue valge. Cela veut dire que non et ozo mona na yo intéressante moko boete. Alors ozolanda Radio Lisolo ndeko nango za na mboka o tamsu lingale loba makate. Mais ozo yoka bandeko no bazali ko solola bozo sala ba débat. Est-ce que ezali malamu to mabe? Mais soutien na yo o soutenaka te, mais pona ko finga bato baza koloba na kati na radio oyo basaleli yo radio fan na kati na ndako zali koyoka. Ozali les premiers voire même ya koloba Odon pambu kolabo, DSV kolabo, Kingani kolabo. Mendeko soki ba kolabo vraiment batango bakoki kozala ba kolabo nde tolobelaka bino ke bo telema peuple congolais mutema mabe to soutenaka te. Oh lelo boko zoka peuple congolais soutenaka te mutema mabe. Lokola mutema mabe zali pe ba congolais troisième kozoka na bino bandeko. Aye lelo tolobi to soutenir Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Peuple congolais motema mabe a soutenaka te. Bambongo a pesaka pete. Tolelia on a radio micro kufi. Nani atindi micro? Abenga na kati na radio nani atindi? PC mubulu. Nani atindi PC? Nani? Mais pona ko yoka ko critiquer batu liboso. Bino nyosu boza ko sala musala oyo alingi ko soutenir Radio Lisolo te, ali ko soutenir ba œuvre oyo te, aza ko sala alingi Radio Lisolo ke ne liboso te, azo sala peka ka même œuvre ya Hippolyte Kanambe. Oui. Etienne Tshisekedi ba soutenir ye peuple congolais
match échangé. Yoka sikoyo siko tokomi match échangé sikoyo tokomi na thème na biso sikoyo lelo zoki na kozoki sabino boko yoka pe boko lela ai lelo naza kozoki saba congolais to soutenir Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nani azali na makanisi ya malamu? Lelo bandeko ezali surprise. Balobi ba soutenir Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ndeko moko lelo abengi ngai. Ndeko moko lelo abengi ngai afandi na mboka Liège. Ayebisi ngai lokola ngai nazalaka na be preuve pona lingaka te soki mutu abengi ngai ngana ye loba o eza na radio ya lokuta. Tango ndeko wana bengi ngai na Liège na bengi Dompei Mvitankanga azali kolanda biso na miniti oyo soki na buki lukuta lola nzambe na likola azali koyoka. Na bengi Papi Bisikita na lobi boyoka ndeko oyo. Ndeko ayebisi nga lobi papa na ngai DSV nazo comprendre te ba mbongo oyo bato bakomi kosenga ekomi koleka na liti oyo. Oh nazokisi bango yoke sika bafandaki bazoki lelo boko zoka ba mbongo bato bakomi kosenga eleki. Tomoni ba mama moko mibale na Liège baza kotambola na ba magasin bazali kotambola partout na liste na bango auto soutenir Radio Bendele. Mais biso tozali na posa to soutenir Etienne Tshisekedi. Bango auto soutenir Radio Bendele. Bandeko naza koyeba te mbongo bako soutenir nani kotoyo Tshisekedi. Wana nasuki na pa Tshisekedi na lobi na misusu te. Auto soutenir Radio Bendele bazo tambola. Na yebi te komi matanga bien nini. Ata kutu basenga ka bambongo ango lokoso. Bandeko ata kutu basenga ka bambongo. Ba radio tofuta ka ba million te. Ba radio tofuta ka ba million te bandeko na ngai. Mutu ako trompe bino ke bo futa bambongo bo tofuta ka ba million te. Oye ke koma na niveau batu ba koma kotambola na kaye. Kokota na ba restaurant na ba bar partout okuti mutu auto soutenir Radio Boy. Na yebite ata ordinateur ango ezalaka ba million boni. Bandeko wana nyostu nazo zoki sabino miyibi ekoti na kati na diaspora. Lelo boko zoka miyibi ekoti na kati na diaspora po balobi ba soutenir Etienne Tshisekedi ya Mulumba miyibi bakoti boko zoka. Balobi ba soutenir Etienne Tshisekedi ya Mulumba na Afrique du Sud batu babimi balobi ke non soki bopesi biso mbongo Hippolyte Kanambe alongwe poto bundela mboka miyibi lelo boko zoka balobi poto sikola mboka batu basengi mbongo po basikola mboka. Oh il faut bapesa bango mbongo po basikola mboka na kamwe kote bapesa Tshisekedi koto Bendele zo sa ko tambola na ba papier na banzela po kosenga ka mbongo na yebi te ata musala bakendaka te batu wana balingi lokoso ndenge nini. Ba radio to sala ba commerce te to yaki ko sala ba radio pona ko pesa ba message et non to yaki ko sala commerce. Commerce ezalite na ba radio ba ko aider soko lingi ba aider yo senga aide mais commerce ya kibolole ko kena ko senga ka bambongo partout yango na basi ya batu wana ba conseillera bango te ko tindaka batu bongo ekomi kimuyibi po bayoki Etienne Tshisekedi alobi lelo boko yoka bakake nazali na nganzi ya kosakana te. Na Afrique du Sud ba lelio mbongo basu mbongo bakene ko libérer Congo. Bandeko toko pesa nani ya Chichi Bendele ou bien Afrique du Sud. Bandeko esilite ba kombata mususu babimi bo pesa biso mbongo ngaka ka soki bo pesi autant na kangeli bino Hippolyte Kanambe. Muyibi ebandi lelo boko zoka nani ba pesa mbongo ba kende ko bimisa ba kende ko longola Hippolyte Kanambe distraction ki muyibi e koti na kati na diaspora mbongo ko bima te bandeko na ko yebisa bino bo pesa te bandeko lelo oyo mususu abimi
Oh non, il fallait na beta concert pour nous soutenir Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bandeko. Nazo ebate tout le monde balingi ba soutenir Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na beta concert wana comme ça mbongo na kopesa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bandeko. Bomona musika kimuyibeza ebele ezokota. Bandeko. Lelo ba combattant bakangi bango 13 combattants bakangi bango na France. Balobi nini? Bopesa mbongo sikoyo. Bandeko bengi DSV na kati na radio lisolo. DSV osali komona bakangi 13 combattants na kati na France. Esengeli bosala cotisation, bosala appel de fonds po bakongole bapesa mbongo. Na kosala appel de fonds po na bato bapesa mbongo. Oya radio lisolo nani apesaka. Soki radio lisolo eza ko fonctionner te. Na kosalela bino ndenge ni na appel de fonds. Bino ya radio lisolo bopesaka te, mais bolingi na sala appel de fonds ya bato. Ah, bandeko, bo comprenaka pe na zape mwana mutu. Na sala kaka ba appel de fonds ya bato, bo zwaka kaka ba mbongo ba misusu bo fingaka ngai, bo koselaka nga ba makambo. Ngai moko na na posa ya mbongo pe te, na na posa soutien te. Kimu yibi lelo ekosukawa. Nasa l'appel de fonds, ba pesa, bato bakangi. Bandeko, nakosa les ali malamu. Est-ce que tant on a sala ka radio lisolo banani ba pesaka? Soki mi bale, mais soko tali radio lisolo bato ndenge balandaka. Okoyoko ndimate. Soki bato ba pesaka vraiment na kati na radio lisolo. Na sengi lelo appel de fonds. Lobi na kosenga ngote. Na kosala 6 mois na lobakate. Na bato ebele balandaka radio lisolo. Mais pourquoi na répétaka? Ou bien pourquoi na lobaka? Parce que Congolais alingi te. Mbongo Congolais ekobima na sima ya mwasi. Mais na sima ya komba ekobima te. Lelo, sala propagande, sala appel de fonds. Po ba pesa ba combattant mbongo. Po ba bimisa bango. Na kati ya ba combattant oya France, bayoka na kate. Mutu na mutu aza na parti na ye. Mutu na mutu azali na pensée na ye. Mutu na mutu ayebi ke naza ko bundela lit oyo pona koma vedette. Naso bundela lit oyo pona koma vedette na yebana. Ba yeba ngai o Don Pambo. Naza ko bundela lit oyo po ba yeba nga DSV. Mosusu aye naza ko bunda po ba nazwa poste na Congo. Mosusu aye po ba botola ye voiture na ye na general moko. Mosusu aye po ba botola ndakwa père na bango. Biso nyos tozali ko bunda lit, mais tozali mutu na mutu azali na ba pensée o azali ko bundela lit. Mais soko tuni mutu oza combattant ilakisi nini? Akoye biso ke pays na ngezali occupé. Oh! Combattant pays na yeza occupé. Occupé par qui? Akoye bate. Oh, par des Rwandais. Mais non. Mais non. Non. Pays na yeza occupé. Occupé. Mais le lot tokoye kolongola Hippolyte Kanambe. Est-ce que système wana esili? Système wana esili te. Biso tosali ko combattre système o ezali en place. O ezali ki na deuxième république. Lelo pe ekiti na troisième république. Tosolo ba troisième république mais ezali kaka deuxième république parce que bato baza ko travailler na Hippolyte Kanambe ezali bato bazali kaka na deuxième république. Le même système o biso tosali ko combattre les systèmes. Peuple congolais alia atanga classe asala musala azala bien. Toso bundela système wana. Soki système wana esili to longoli yango, voilà to gagné. Lelo to koyi kolongola Hippolyte Kanambe, mais si on va remplacer mutu mususu dans le même système wana, cela veut dire to ko continuer kaka. Alors peuple congolais combattant, bit na yo sali ko bunda nini? Pesa mbongo, pesa mbongo. Makamba masolo mbongo komi mingi ya bandeko. Lelo naza ko fina stop na ba masolo mbongo. Ya lokuta na ko prouver bino lelo. Lelo naza ko prouver tous les Congolais. Pesa mbongo to libéré. Ba soda ya Mali oyo ba zwimboka na bango. Boye bisangai ba soda ya Mali oyo ba zwimboka na bango.
guerre ezalaki na nord, batali mboka na bango ezali kokende malamu te, basoda wana bafutaka bango mbongo très kitoko, bazwaka salaire na bango comme il faut, mais bamoni gouvernement soit peuple azali ko souffrir, peuple azali ko souffrir, gouvernement azali kokende malamu te. Soda wana lobi nini? Peuple a souffrir boy, jamais. Batelemi coup d'état mbala moko ba botoli mboka président yewana. Oh, Amadou Tounami Touré ye azawapi. Boye bisanga Amadou Tounami Touré azawapi. Président ya Mali. Bon, bande konanga ba Congolais boye bisanga ba soda Mali bafutaka bango mbongo très kitoko. Ba mona capacité lokola ba soda Congolais. Mais ba moni mboka eza kokende bien te, guerre na nord, gouvernement ezali kotambola bien te. Ba simbi masolo. Président Amadou Tounami Touré azawapi. Boye bisanga bandeko, est-ce que ba soda malien avant basala ki coup d'état wana basenga ki mbongo na diaspora? Eza pe motuna naza ko tuna bino ba Congolais, biso ba Congolais, ba soda malien basali eloko wana. Omoni bango balekani na ba caméra lokola ba Congolais oyo balula ba caméra. Na yebite soki balinga kolakisa ba costume na bango soki ba nini? Soki na tindeli bino kaka mutu moko na banzi nazalaka sir kote na ye. Nazalaka sir kote na ye. Soki na tindeli bino mutu moko bozo leka na bino na babilili wana. Olati mwen loko na yo zo leka na popesa ba information. Mukolo radio lisolo ke tinde la bino ministre ya forme aleke la bino na kati ya banini boko rêver boko kama boko comprendre te radio lisolo bomba ba ministre ya forme wana boko mona yango okoti na catalogue vraiment boemoni oui ministre ya forme mais to bombi ba masolo oyo pe boche tembe soki bolingi boko mona ta 20 séries donc na minute ya 25 minutes bomoni ta 25 séries. Donc tout ça ba ministre à forme mais to loba rien. To bombi bandeko elengi na bango ko lekana kaka na ba caméra. Ba mi yibie mi bambogwe pesa mbogwe Congolais mi yibe mbongo ba komi na diaspora mbongo eko pesa mate. Mbongo eko pesa mate. Ho mi yibi naza kotoka ho ya tata nzambi dodo kolo dodo lelo bandeko eza lelo miyibi basoda malien basali coup d'état babotoli bamoni mboka ezokende malamu te basimbi masolo basengi mbongo epai ya nani lelo basoda congolais soit du peuple congolais soda oyo baza kofuta ye mbongo te na Hippolyte Kanambe asali 3 semaines asali 6 mois une année azwaka mbongo te mais soda wana olia balukela Hippolyte Kanambe oyoka bandeko mso basoda oh frère soki bo soutenir biso kaka na mbongo bokomona ndenge tokosala masolo na terrain miyibi soda congolais okozwa mbongo te bolole oh soki kaka bopesi mbongo tosomi manduki tosala bambuma mabaya miyibi soda malien kutu ye bazofuta ye mbongo mais asali masolo mais yo soda bolole zoba ya congolais zoba yo zoba bolole ya congolais baza kokonza yo yuma mbendre yo ozwa kosenga mbongo na diaspora
bamisusu babimi na zamba soki botindi mbongo tokei, bamisusu babimi na Congo kote Congo Brazzaville, bamisusu babimi masolo lokuta mbongo ekobima te. Ndeko na ngai peuple congolais ozali kolanda radio lisolo, nazo pesa conseil soki basengi mbongo soda kende kobunda kopesa te. Awa na kati na radio lisolo na yebisaka bino ke bopesa mbongo te, bopesa mbongo te, bopesa mbongo te. Bamisusu o DSV yo cheka en bato baza kokende kobunda ezosenga mbongo. Na yebisaka bino verite ya kaka malembe basoda malien awa babotoli mboka bafutaka bango basengi mbongo epai ya nani? Boyoki esika ba malien balekisi ba YouTube, boyoki esika basoda malien baza kolela bolola soda na General Kawele oyo alekana ko ngai. General Kawele amelaka bakopo ya miliki ya minene, aliaka plateau ya maki mobimba. Kawele akokoka kobunda te, Kawele jamais akobunda. Kawele akoma na ye écrivain na kati na ba Skype partout. General Kawele botala epai General Kawele azali kolia bomona ba maki, akotia plateau ya maki mobimba, atie ngulu na kati, akati matungulu, atie mwa milike vimba omelette te, okomona sani ya maki otali Kawele aza kolia. Kawele melaka kopo oyo tobengaka soki mbilika soki nini ya miliki. Mwana mobali wana soka meli afandi aliaka soso mobimba bokoloba kaza soda. Mama na ngai yo soda wapi Kawele? Kawele makambu ya mbongo no. General Kawele bandeko na ngai. Mama na ngai oh bandeko makambo yo peuple congolais muyibi ekoti na kati na diaspora bandeko boko koka te. Soki olingaka musala te lia mbongo social, tika bisenga, tika kimandia, tika escroquerie, tika kimuyibi, tika kibalado, tika kinyaki. Basodo ya Mali basali action boye bisanga congolais na tuna bino eske na Congo tozana basoda lelo bozo zoka basoda nyoso bazo zoka. Kawele sika zali wana soki bokangi general wana Kawele esengeli bo beta ye, bo beta Kawele mpamba te ba general oyo ba bomi mboka ya lokuta na ba Skype kotinda ba message. Bandeko na ngai, bandeko na nga makambo ezali pasi. Peuple congolais boko zoka lelo. Basoda malien basali eloko basengi nani? Papa na biso mayamba meka kotiela biso basoda malien toyoka. Pamba te peuple congolais oh kibolole ndenge nini? Kibolole ya ndenge nini oyo? Vous écoutez la radio de la référence www.radiosolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Communiqué du Comité national pour le redressement, la démocratie et la restauration de l'État, CNRDR. Mes chers compatriotes, considérant l'incapacité notoire du régime à gérer la crise qui sévit au nord du Mali, considérant l'inaction du gouvernement à doter de moyens adéquats les forces armées et de sécurité pour accomplir leur mission de défense de l'intégrité du territoire national, considérant le risque croissant de disparition de l'unité nationale, tant chère aux Maliens,
considérant le climat d'incertitude créé et entretenu par le pouvoir pour la tenue des élections générales de 2012, considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité du peuple malien, face à son devoir de sauvegarder de la Constitution, la force républicaine de l'État et les acquis démocratiques, le CNRDR se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. En conséquence, les dispositions suivantes sont prises à compter de ce jour, 22 mars 2012. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement inclusif d'union nationale sera constitué après consultation de toutes les forces vives de la nation. Des missions d'échange et d'explication seront dépêchées auprès de l'ensemble des pays voisins, organisations sous-régionales et régionales, auprès des organismes internationaux ainsi que des partenaires financiers. Très chers compatriotes, l'objectif du CNRDR ne vise en aucun cas une confiscation du pouvoir et nous prenons l'engagement solennel de restaurer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Ainsi, le CNRDR s'engage à travailler avec toutes les forces vives de la nation, sans aucune distinction, pour la réalisation de ces objectifs. Nous demandons à chaque Malienne et à chaque Malien de l'intérieur comme de l'extérieur, épris de paix et de justice, de faire sien du CNRDR et de l'accompagner avec ses bénédictions pour la réussite des nobles missions qui lui seront assignées. En ces moments critiques de la vie de notre nation, nous lançons un vibrant appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens pour la réconciliation, le pardon et le sens élevé du respect de l'État. Permettez-nous, chers compatriotes, avant de terminer, de nous incliner très pieusement sur la mémoire de nos illustres combattants qui ont perdu la vie dans les récents événements sur les différents théâtres d'opération. Qu'ils trouvent ici toute la profonde gratitude et la reconnaissance éternelle de la nation tout entière. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, de les accueillir dans son paradis, que leur âme repose en paix. Amen. Vive le Mali, vive le CNRDR. Je vous remercie. Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Razwi Melody. Yoka Melody. Yoki Bino Marokwa. Yoka Torino. Odom Papo. Okito International. Babibisi Hit. Mamai, Komole Moulibi. Como é comprimante. Como pode você na pomo chaque pièce semaine quoi. Mamai. Manaboyo.
mabongo ekosuka wate mafungu lipopo Waka waka baby, baby, corner corner baby, I go tell my mama. Merci na bandeko nyonso o bozali kolanda biso na kati na radio lisolo bandeko. Lelo tem na ngai na ye nango zokisa bango boko zoka. Yoka bandeko zokisa bango boko zoka. Na minute oyo moto nyonso akokota, en tout cas il faut ayeba zokisa bango boko zoka. Soki na zoki na boy ko zokisa bino na mbeli mais na gilette po na gilette kolela ai mususu kolela awa wana na zokisi bino na mbeli bokokufa bandeko. Peuple congolais muyibi ekoti na kati na diaspora toboyi te tosala ba radio mais ta basengelaka mbongo eza pe bongo te bato bakoma kosenga bambongo pamba pamba yango mibali oyo basenga bambongo na baradio kosengaka bambongo ini semena mobimba bosunga radio boyoka soni te tokoki koloba na kati na radio lisolo ke non tosali na problème moto oyo alingi en tout cas a soutenir biso mais koki kokoma chanson te bato bakoma kotambola na bakaye na baliège partout mais non 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 bosengi mbongo ya dongo bosengi mbongo ya mokobe bosengi mbongo ya kokota na se ya mai bosengi bambongo yango ba radio ngo ebimaka pona kosenga bambongo commerce to nini lelo il faut sila ndeko soki mutu asali YouTube na yaza kosenga bambongo bopesa te soda oya lobi opération futa soda bopesa te bamiyibi obiso soki bopesi mbongo tokei bamiyibi bozwa exemple moko ya basoda malien bafutaka bango bien baliaka bien mais batali na nord kuna bato baza kokufa pasi eleki vie mystique coup d'état mbala moko baleli bandeko na bango bakufi abongo ba peuple basoda congolais bafutaka bango te mais okomona bango na bangondo okomona bango na bagaz à lacrymogène kobwakela ba civil olie babaluka sima batala mutu oyo aza koboma bango nzala bango te bongo lelo bokoya koloba kena mutu oyo azwaka mbongo abaluki mutu oyo azwaka mbongo te alingi bapese mbongo po akende ndoto ababa baopération wana nyonso ndenge tolobaki na kati na radio bokozwa mbongo te minduki ezali na Congo nyonso ezali na Congo radio esengaka mbongo eke se stoppe miyibi bopesa bambongo te moto akosala YouTube na ye bopesa mbongo te miyibi bamisusu balingi koprofite na kombo Etienne Tshisekedi miyibi bamisusu balingi koprofite na kombo ya komba oyo bakosikola mboka miyibi bamisusu bakoprofite na kombo ya baradio miyibi misusu bakoprofite na kombo ya bakombata lelo bato balobi DSV sala appel de fonds mpona bakombata bakangi na oyo ya radio lisolo nani apesaka na salela bato na oyo ya radio lisolo nani apesaka soki mibale bie misato natanga bakombo bokoya kokweya wa bozolanda radio lisolo ebele mais soki na lobi tamsu bokokoka 2 bien 3 oyo bopesa soki na bina tanga kombo bosala fouet bokomona nde bokokweya oh polémique bolingi radio mais bolingi DSVT mais comment se fait-il que lingi radio lingi DSVT mais biso tosengaka te po na ndenge ya mabe mais tolobaka bandeko basunga mais ekomela miyibi te na bandeko misusu ki muyibi eleka oh bandeko nga na fungoli lini makambo nga azomona ngo clair te bandeko babengi appel de fonds ya bakombatant Paris bakangi DSV sala appel bato batinda bambongo bakotinda epai ya nani na boyi na nga mbeba wana ekomo baya kosela nga lisusu likambo apres baya kosenga pardon sina lembi babiloko wana
nazape mwana mutu bolimbisa ngai sala boyoko sala lobi balukeli yo nazape mwana mutu makambo nyonso tuto yebisaka bino na kati na radio ekoki lisolo ekokisamaka nani nayebisaki bino bopesa mbongo te basoda malien balakisi bino oyo biso tobengaka bango bayuma bankebere bambendre baswapante baturu wana balira bodon ler balaki banka soki na cheli nzembo nyarkosa omona ndenge akosote kaka donc bavena bazo revese banzembo wana oyoka ndenge akosote na okito awa mais tobenga bango bamalie bamvena bayuma bayinda tu bayebi forme te bamakambo te mais lelo bamalien balakisi peuple congolais ke boza bayuma bambendre kaka bilonge telo komona batu mobimba nzoto mwindu kaka bilonge tela bazotambola tambola maboko mwindu fier mboka ezokende lelo bokomona kisiko omoni congolais tela na kopesa congolais ba congolais na kombo omoni congolais lenge tela maboko mwindu nzoto mobimba mwindu il faut za na kombo na ye parce que ekomi pe moi soni ba malien ki ndeko tala bango ndenge bazalaka mais bango wana basali ba masolo abongo congolais grand prêtre de Linkunzinga yoka ba grand prêtre de Linkunzinga biso bato simba ba masolo boye okito cha choko soko cha choko lelo ke no pakola pine mutu to cha choko lelo ke no pakola pine tolingi choko mais tolingi makambo mboka te ngaye makambo yo di lelo yebisaki bino ke nako vova na ndenge akosakana te po makambo tomona ke bana mai na biso ba malien ba sénégalais ba la loi mo ba yumo komona bango alati mo apati tala sentir lokola mo villageois lichi mystique mona mona ketch mais tala congolais sapata nchongai otali odon otali forme lobi odon ba forme yo don kutiri wana tongela kayo kaka tala forme volo okomona chaussette ya kombo ngai me yebisa yakende kobunda mama keleka forme kotikala forme kitendi kotikala yango congolais akomaki ono religion kitendi oyo bakoma kokende tina cimetière oyo bakumisa religion kitendi bolole bazoba religion kitendi baza koluka Congo esikolama batu balia bien balata bien bamela bien bavivre bien baklasse ezala kitoko misala ezala batu bakomi ba religion kitendi bandeko bondima lelo nalobaki na kozokisa na kofungola li nanga kala te lelo nalobaki tem na ngai zokisa bango bazoka ezali te ke zokisa ngola lela krr te ngola lela kate mengala zo zokisa bino bokolela ai bamiyibi nyonso tu na miniti oyo bamiyibi nyonso na miniti oyo bakomi babi me desi vendeni aza korevese mbongo ya malamu ebonga kofandi bakabeli yo esalaka bien mais trop kosenga eza pe maladi eza lokola maladi ya SS kosenga eza lokola maladi ya SS kosengeleka te baradio koti na kimuyibi bakombatan bakomi bamiyibi kosengaka bambongo pamba na kolongola ipoliti kanambe na kobunda na kozwa bwe na kosoma manduki na kosala bwe bandeko mosusu bayo basoda na kati na Kinshasa balobi kaka soki bopesi mbongo kaka bango basali makambo ya mali nani mutapesi bango mbongo bandeko makambo ezopesa nga colère mingi nayoka mutu lokola soda général Kawele ou bien la mona mutu moko bwe alobi ke nga nazali officier militaire bandeko nakoki kofinga mais na dose po biso tofingaka te na dose okuta batu mabungu minene lokola batu batana bazemi ya 6 mois 8 mois mibali okomona zo ganga na kati na YouTube lokola mutu toboyi ba vedette ba YouTube toboyi ba vedette ba site ya kopesa ba fausse information banda lelo tokomona combattant oya kolekana apesa ba message ya lokuta na ba YouTube na ba site ba mesana bakozwa fimbu ya devopertale tous les combattants oyo koyana lokuta na kati na liti oyo bokozwa fimbu ya vopertale osali YouTube na yo eske makambo wana zolo bo fabriquer ngo na ndaku na yo okozwa fimbu
siko to beta coup sur coup to tika makambu ya bato ko lekanaka pa na ba site ko senga ba mbongo ko tika ba numéro ba téléphone ko kosaka ba congolais licho ezali ko kende vraiment mubulu pona bata lokuta bata miyibi oyo babana ko beta shekula bakata bango makolo bakoti na kati na liti oyo babanzi bakozwa mbongo me bosuki lovunu na bo peuple congolais ko bimisa mbongo na yo te ezali ya mutoki okendaka kayu avo bimisa mbongo na yo kanisa okopesa wapi kopesa te kaka po bayebi oke bakokota na se ya mai bakomata likolo ya nzete bakotambola na avion bazali na basoda non lokuta tala basoda bomoni exemple radio lisolo elobaka makambo ya bien bandeko lelo lokola nayebisaki na kozokisa bino bokozoka lelo yoka tem odon soki akoti nazela eki po kala te akobenga bandeko nyonso tuna fungoli line na biso bandeko bazali na posa ya kobenga bobenga odon esika azali koyoka biso benga kota au général okito kota lelo nazokisa bino odon pambo zokisa boko yoka lelo nakobikisa mutu te mutu nyonso naza kozokisa ye odon akozoka okito akozoka babibisi kita akozoka tout le monde bokozoka bokoya kotalisa nga lokuta ya bakongolais lokuta matate na 2012 otokoma 2013 lokuta lifo tosilisa yango bafausse information olali na ndako na yo sali kaka YouTube olekisi yango boye soki totali masolo wana ezali mpona distraction okozwa lokutu na yo akosakana te bomonaki odon pambo asalaki intervention moko boye bomonaki atiaki numero ya telefone miyibi kaka mwa maloba moko ya salite otie numero ya telefone babenga yo te babenga yo odrage basi babenga yo ozwa mbongo okosaka bato bozopesa bato bapromese moko oyo bino kutu boyebi kutu te bosalaka eloko te bokongi kopesa bato bapromese ya lokuta banyokola nga DSV butu mobimba ba telefone na lalaka te papa eske likamba boye balobi ya solo papa eske likamba boye balobi ya solo pona nini biso bakongolais tokotika lokuta te nani atindaka bino boleka na liboso ya kamera boloba nani soki oza na kamera na kati na ndako no filme bana na yo ezali tokota na makambo ya Kongo lobaka n'importe quoi makambo ozali koloba ozali koyeba yango pe te ofilme bande na yo olekani otie na YouTube olobi makambo ya lukuta po epanike bato bandeko bokeba tobandi yango ndenge toyebisaki bino tobandi na kati na radio lisolo osali YouTube oleka na site moko olobi makambo ya salite okomona oyo tokosala yo na kati na radio lisolo okolapa toboyi information oyo toza koluka mbongo tokende kobunda oyo eloko boye kotiza toboyi bandeko nafungoli line po na colère ngai colère vraiment nayebi te soki odongo ya kokitsanga kanda oyo vraiment soko ya kokitsanga ya mboka na nga Congo vraiment na lela mboka Congo tikanga na zonga mboka nakozonga mboka babota ngai Congo na ngai pasileki pembeni ya bandeko na ngai nakozonga mboka Congo minyoko leleli eleki awa na poto ba facture lebi nakozonga mboka pasi ya Europe oyo botikanga inazonga mboka ba mondele akoma kosakana na biso toza na mboka na biso soki tozalaki ini lifelo ya mondele nazonga na mboka pembeni na baboti namona mama kulutu tata leki tata mwasi cousin cousine me tokoma bakousin na biso bakoma kaka mindele tokoma kaka na kati ya ndako wapi basoda ya Kongo ndeko banga nakozonga epai ya ndeko na ngai bapasi eleki otikanga nazonga mboka ba botanga tikanga inazonga pembeni ya bandeko banga tikanga inazonga nalembi minyokoli bapasi eleki tadidida inazonga nazonga na mboka tikanga inazonga bapasi eleki otikanga nazonga mboka ba
botanga oh mboka tokozonga ndenge nini papa Seleki congolais na confiance te congolais na gentillité pas ces na mboka melokuta ya kokosa bandeko oh tolembi malili oh peuple congolais botika kokosa bato papa Seleki oh nakozonga na mboka ndenge nini papa Seleki nakozonga na mboka ndenge nini bapasi eleki lokuta pasi eleki na mboka me lokuta eleki na kati na diaspora pasi nafungo line bandeko nyonso tu oyo esengeli babenga biso na kati na radio lisolo line na biso ezali ya kofungwama pilolo. Du nouveau sur Radio Lisolo. Faites vos annonces, vos pubs. Contactez Radio Lisolo. Contactez Radio Lisolo. Contactez Radio Lisolo. Radio Lisolo. Radio Télévision Lisolo, la radio de la référence. Merci. Maramboyo. Ki muyibi ya mbongo ekosila na diaspora tozokata muyibi ya mbongo. Merci na moni papa na biso kuna mayamba kotseli biso papa na biso Don Pambu. Soyez les bien koya lelo na yambiyo Don Pambu na zokisayo. Olela. Aïe! Est-ce que yoko lela? Lelisa batu Don Pambu na pesio maloba lelisa batu. Na lobi zokisa bato. Donc zokisa na mbelite mena gilette. Tous en un système à gilette. Zokisa mututu alela. Merci. Merci, bonsoir DSV. Motoyambo. La question boteninki. Merci pour le thème nayo. C'est vrai, dans la banda de vie. Biso nous pas concerné la Kambango au lobby. Mais dans tout azala wana bien préparé pour notre part. On a participé au Quito. Mon jeune femme bota trop place azali, les grands combattants maintenant. Décidé dans l'inga tout simplifier débat. On a radio du solo. Je pense que quand on a magambo lobby, aujourd'hui déjà réponse. C'est pas la peine du tout. Faut comprendre le mot pour le bag n'a pas tout ces réponses. Les amagambuka il y a conscience. Mais il est pour le la félicité yo na solo le nommer biso. Je pense que tant que là on dit to solo là. Tant autant qui obenga qui mbota dompe na bisikita na zalagite. Ngo ba to solo ngana ote. Mais il est qu'on a aucun mikolo ngana sala yango pe na. Nous avons un problème trop sérieux dans la diaspora. Au début, même ça va battre. Kokendi a pas Tshisekedi et que dévoiler battu lion soba kobima. Pour nous être baboli bisant ba ngala bolu ya battu lion sur le monde. Kokendi a pas Tshisekedi mais élection bolu ba tout et pour monde. Maintenant on doit prendre pour que nous déconnions sur yaka omega koloba. Pour vendre ma barrage sur le terrain tout pesa ba ba. Pour ngana ibambo ya la mako. So bolo bidia mambuge ba idate ona musa juma bili lo monde mana congolais non donc dans le but combat il va dire que changer ba façon na yango il va dire que changer ndenge na yango ya kotambwa oui puis tu dis bangadia dis ba mangwaou ibilisi ba muziki ibilisi ba dikelimba ibilisi ba commerce tout na kati ya banicho les éléments au décembre les sali ba tebele wazaki na pia kapota moi 500 na banque wazaki pe na moi 1000 ebote comme 2000 o bandaki ko lobate akomi ko loba wazaki na église na ba tubalaki te akomi na ko sala publicité église na okisoni de tifeta ngoche otie information ou à la soda mani na landaki yango na oza na courage ya kolobela donc ba congolais botoli boli msamwa muke mais onyo sana papa na ye ndeko na za responsable na Congo aka soda
toi ba bolole moko oyo timu kiliko tikalaka kokufa to tikalaka jamais pour ta conscience na bateau pe na bana king soi-disant information sur la qui papa na biso le kanaka awa papa baramoto radio sur le check qui contre mi ba bien témoigner suspect soso ko otanga kombo ya mwana ya mbwa wana te lelo oyo azonga na king na bi a vérifier mais ba information ngana zu ozo mona ke mutaye na radio azoko obenga kabila kanambe allez tout pression o kasala ki jana ba boule na ina sima wana et c'est fait on a raison papa on a raison le to ko loba ti to ko kangi mission to loba ngai na ba ki ngana na camarade na kata dichoti ozala décider to lia kana oboy ozala mwasi na ngana to lala kana ombe to moko so wandi ko trahir Congo na opesi le Congo pe na yebi na façon na opesi le Congo combien de personnes ba bloquer ngai ba Zakari ba nani ba bloquer to swana na ba to be bana no bi on fait et avant-hier Bishop Elisa auto bloquer na Facebook na c'est bye bye ça il faut qu'on continue à bouger ba ngana onyata ngana ande ngwana to zo bunda pona Congo to bunda pona ba Congo na zo ya le to panza poke liti boti bangane de mangwa ou ba nini tout consort beaucoup na radio oyo bendele ezo lo be magamna bango je pense que ngaso na lobby et comment na onka ke do pambo ye contre Pareco ye contre Batuboy alors pourtant le baba il dit déjà bien na loba trop na koma cassé na koma fatigué pour na batwana donc ça dit que bango ba osala mama wana ndingi na bango mais peuple comment pas contribuer quand même les locaux ils ont fait ça importance ils ont fait ça ba message moko ils ont pour réveiller peuple congolais ils ont défendre sur la peuple oyo azonyo kana mato na ye azomona yemi ntawe ba contribuer ata atindi batu batamboli na bango na ba salon bani ba komba radio alors peuple congolais azoma yeli ayeba ni pour ça entre parenthèses au lobby à tobakanga bande ko na biso ba combattant tout ça na bango ensemble même baza musika metwa bango ensemble pour trouver ensemble donc nzamba ko sala tout ba ko libérer bango parce que tout bunda lit na biso ezali timo to na région na ngo potoloba tout ça ko ela mabena biso donc ça dit que nzamba na côté na biso side na biso mais pour mes amis moko na lobaka ngo na interview na oyo lobi wana kweza kikene na Congo number 1 na baka boy to swani ngai na okito to sala ki makambo ngana okito to beka ki ngana desibe ngana ina nikona bi botala kuti likambo boye tant to beta yi papa kengo ngai mo na sala ki boye na boye mais olobi na lingala bonjour kaka même band na yo bakena ngona mbila onda ko sala ba ni na ye ba investigation na ye atiki mbamo investigation parce que azui témoin oyo alobi na bande ke na beta ki kengo akokanga ka yo moko abitangi nanga batu kombe ozaki na bango donc ti ya ka exemple la biteke batangi bango pona makambo wana mais ezali oyo tozali komona na kata niti yango moni ngai na telemi na lobi mais non biso mo tozo boma lit indirectement yango le tovana kama muziki na ba makelemba oyo ekomi na kata ya liti esibe opesa ka émission mo olobaka ospara ngana ikina keta opara sur ba niveau ya ba combattant na kati ya site pe suksa makambo na biso yango wana solution makambo na biso pe yango wana olito kendo ya papa nanga lelo ngana ozala direct oya ko yinanga ali misanga place ya zali izaka ka yina nzambe na ye mutakoyeba mutema ni ngana mekolo ba vérité auto meka un peu ko bima pe na carapace moko boye auto bo mama na yango bo mwandimwa na auto ngeme kombo Bishop Chatumba Bishop Elise batu bana ba yeko bo malito afana ko wana mbo soda na ola accept ni place ba yeko bo malito na o répéter yango lelo ni bi o mona ngama be ni ba o mona ngai na le bia solo mais to pesa sous temps bo pesa nga raison ngana vani na l'église na frère na vani na l'église na éve na l'église na yiri ba pasteur ba dit très dangereux côté ko manipuler mutu ba ko soka yo ba message moko ba prédication moko oyo mutu na ko ozala evindi do ozangi na façon ko raisonner to ki clair to ki na vérité ndeko na biso mususu ya combattant na tanga kombote pona boy polémique
bazoni problème de comme ça yo suis par ndeko wana po yenta bandalit voilà Bishop Chatumba est-ce que ça dit bien ou bien ça dit mal yo mon amanda gompe sa réponse ndeko mususu akomona ni que donc ça veut dire que comme membre ya ba groupe tandis que mosali na nzambe na kati ya liti oyo azali moto ayaki po asangisa osomona to débora moto finga ka mais ezali façon ya bien basali na nzambe ya kofinga te tout ça quand même clair osomona to débora biso nyonso to débora mais quand même il faut tala ou ngana omona bato bayelaki bit moko boye pour s'infiltrer ne va à la parmi biso mais pour pas tourner sur l'église na bango so ko yaki comme pasteur le monde na grade na ki pasteur na kati église ya kana comme combattant mais na kati bonzambe ya o ki bonzambe vandi kati na ko finga randengo wana voilà eloko yo ngai pe na côté ya bishop ko ya a bloquer linga na Facebook Congo mikili esali publicité ya Nathalie Makombo yo oye oza ko sala publicité ya mutu ayi mwa musique ya mokili bato wake ndeko kota o se contribusaka chaque fois makambo na oyo lobaka cette fois-ci bato ya Canada ba boyi na bango France et boyi na ngo concert mais aza mutu makasi moko na mona kiteti ya boyi te soki za ko loka o biza mvutima na o comprendre na mo teti na o vana na o comprendre bato ba boyi concert yo za na Afrique du Sud un avion na yo ekoleka combien de pays avant être na Canada mais oza ko insister ngé porte-parole ya Congo mikili ko insister kaka pour na concert ko insister pour na concert est-ce que wana ezali ko bomalit ou ko bomsalit toujours bunda biso na biso te soko lingi opesa conseil il faut toza la langage moko Canada tant riposter na première vidéo yo tant que sage il faut aussi retirer na makambo wana au sali réconciliation moko boye en fait que le Congo au long na kati mais Canada so que lobby et sali vidéo il y a bandi ko insister sur journée wana ko insister sur journée a sali publicité na tali makoma yemo ka ikuwanga na kata band ngapi na ziba image na epo Congo mikili comme ba génie so ki ba tie image ya mutu na mo porter parole na bango c'est un bon combattant mais na se replace azala ba erreur na ye ko toto lo ba yango so ki ba tie image na ye ya ye à lobby so ba moni ke lekwa ni salamité balongolian mais to ko bunda combat le kutete rumeur o yango est affaibli comment na tito ko mana ba niveau donc ça veut dire que so biso ba combattant to timbérité na zo no ba rumeur makambo salamate de to ko na problème segi yonga pe comme so ba che image ngana bende mo na chana ordinateur na ngolo o mto sala buzo babu na bete on na YouTube o mona buzo ba na yo o wangani mais to ko zo ba na batu même ba ninga na ba combattant il faut ça quand même na respect ngai na ko répondre bien te ba moi mikeni yo combattre ba ebio bora na langage na yo combattre yo ba ebio surtout matière de to comme na kini menga sona matière ba ko parka na ba kini ba tiki ngamo na avion bandeko to ko masuna ba radio to ko mo na biso to ko masuna ba radio to ko mako soin na zipe image ya chana Congo mikili yo combattant ozo ba baninga no combattant c'est dire que c'est important ko le ka ba combattant mususu mais toujours qu'il y a une lito. Vous avez dit que ambié maman vous écoute dans cette lito. Il nous a proclamé batou et par phrase et bishop qui est nani oyo batanga et nani Coutinho car bishop Coutinho après et par phrase après bishop Chatumba. Mais tout comme nani normalement toujours il est là ni toujours les nani normalement tout le temps qu'on résume makambo ngana olo kaka yemoko akozo susu docteur moko bosu ka moyi ka soki nani a placer à côté ou to comme sur makambo ya million to a déjà ba na mbongo pour te libérer Congo bandeko de Congo comme na onka iloko moneti ova na parler na unity ngapi nde na boy na zipe bandi na sali nana batu na mo boy to cotiser mbongo bandeko na éviter soki kanambe moi ba manipulation na bango ba zui place ako akoma président bo mo mona ke Congo na poids ya mututu akoko sala rébellion o banana ko négocier rébellion na ndenge ni yo combattant simple non nous sommes des combattants
nous luttons dans ma cambo la marche ma toute la stratégie à boycotter la concert à ni et puis ça retourne en mboka mais tout le monde qui t'a Congo tina niveau comme ba musique ya batu balela kawana na kati bosenga batu bambo ngai na lobi yango soki ozali combattant bimi na Uganda vanda na Uganda bunda na Uganda na niveau ozali na nguna c'est qui nous soit sali babandi na e bon que nga producteur ba Seigneur et ça passe des no bana bino ya passe bo tika na loba quand même na za mulaiki na loba quand même asali babandi ne o producteur mona na poto babandi lobby ya babandi image te lobby ba produire na poto soit ba d'ici 20 000 exemplaires ba teki yango ya jumbo ko na liste obo côté mususu tomba tanga ki bango abimi susu obo ibenga boti nga mbongo na ke sala komba na ngana contention na Côte d'Ivoire sudwa soki na Cameroun so abima na Afrique mais bande ko na éviter ba congolais pe tu vendre la boye to so mona biloko na biso mo ba combattant to lobele o monte non ndiko na Bishop Élysée to linga ko news mais ko perdre ba zel na yote ko mwana soso mukolo akoya kana potopoto akokaka ko combattre te ko mapapo et pour la caille bateau basé dans idéologie de quoi dit que yo au sala makambo ko l'équipe batutu ngana on répondre le na radio dans au bomayote mais on répondre nambo comme ko meko sala band siko o ngana ko lobela yo ngana yibi ndi otepe na o mona pena ki ukani munoko libela et tout ça na besoin na dit idéologie banda na Londres ça non a respect ya bateau babanda idéologie na Londres bateau Londres baloba jamais bazali supérieur que les bateau ya France bateau France baloba jamais bazali supérieur que les bateau États-Unis biso nyo sotozo sala force pona eno ko ngekende liboso to sim tozo wela te nana sala kako yo sala ni na maswalo kuta oyo betaka ya mwana yo sala ndio kilo mona masoni o banda yo banda ko loba o peut nous révéler quelque chose aux assos ngala dina yi biso lelo oyeba yango bien tango loba ka wana soko loba mamba lokuta bato wana bana gouvernement tamba vanda bamona ko ngadi adi bato bana na gouvernement tamba vanda ka bamona ko ngadi adi ça dit comment chaque semaine il y a ça ba théâtre na yo l'épisode 1 2 tina 10 mais soko loba ka solo bato wana kuna bakobanga de quoi yo loba ka lokuta oyebi ko loba ka makamebele pona sentiment changer façon na ya lit loba makambo eza ko sala makambo kuna na formation na monsieur ko makambo tu bana bana ko loba tout ça na ba image tout moko esimba ezati na boyi de l'autre ko bo na biso te na radio des sur petit espace na ko bimisiro maso na yo moko na biloko misusu bimisa na ko contredire yo na boyi na salango mais ina biso ka ke munoko nzamba pesio ozana 52 ans ça veut dire que za grand frère nanga zo yango kanga yango malamu batela yango soko ko traiter na bato ba ko aider yo na bonne volonté na bango batindiro mbongo mais loko ngana swami na ona muteme ali lokuta na ko contredire bande comme sur le quoi yo comme au décide donc on a momo ko loba pour dans les collabs combattants en France pour dans les collabs combattants en Canada so bunda na Afrique du Sud nzambi batinda yo kuma et on a ba risque no zo ba risque na yo ngapo na loba ona ba risque ya ngana zwa kawa oso comprendre donc mon taso salango de ko ozarate ko zulu mutu mo bo docteur mo china pembe na bo sala video mo na ko na video mo Afrique du Sud que o to libérer Congo contacter Tshisekedi ça dit ngana mo na ko ka métier boli mpisa mo mkina mo na ko ne ko ba théâtre et le ko mo ko tala ngo chaque fois bilo mo abo contradiction na yo to lembi na iko success ko na likambo de sizo lobi ya nazo ngena bitu na Chatumba Bishop Chatumba yo na mutu na o Élysée boyo kana très bien boyo ba ke o eza église te o eza place ba obeta prophétie na lokuta te o bokangi ba milangi bo sali botika biloko wana s'il vous plaît biloko na bien o boluba et salama na ngoti mais boya to marcher ensemble to bunda ba stratégie na bino na kati ya combat il n'existe pas membre d'église membre d'enseignement ndeni ya ko libérer Congo na enseignement biblique ezati ya likambo ya conscience ya peuple congolais atelema abunda pona mboka na ye apesa molimo ne pona mboka de près ou de loin asala yango wana botika bino mibale bo abelema très dangereux o boye awa boya kina me bandela ki bien
mais beaucoup de gens disent là, mon conga, comme on a bien de la place, beaucoup de gens. To boy division, to lingi unité. Ce qu'on peut diviser, bateau, donc ils sont des tout au droit, bien au bien. Donc ils combien d'années moi. Alors la succès le pour DSP, na thème na oyo pesi, de pour ma congo ma conscience. Parce que dans malé ba kei ba lobi que non. Mais pourquoi plus to ko tika présent oiseau me ma peuple boina boina. En plus ce qu'on dit bango pe bana lilo ba nzambe ba lo ba nzambe. Mais nous avons des diables dans le Congo. Nous avons bâti sur les toits de Soudana et Zali et Kenda Wapi normalement. Congo n'a souci à Congo. Il y a même des soins trop vivants. Rabi Rabiso Moko pour aider à un problème sérieux. Congo a une colombe mingi. Papa, tu sais qu'il y a zone c'est en Rwanda, zone c'est en Rwanda. Tant que tu zone qui a combien la tinda est combien. Mais quand même, moi que mon ana qui tango, na décembre, tu vas voir zoka, mais mon ani ba Congo la contribué qui. Mais moi, ça là qui a tout ça là, c'est un minute. Pour la libération à Congo et à ma conscience. Alors, basoda au bazali, n'allez pas ça, n'a bien n'a pas ça canam de raison. Bazo bezali biso moko ba Congo. Bazo beya canam de parce que ceux qui doivent être là, 205 000 Rwandais dans Congo. Population ba congolais, tout ça combien ou bazana armée baza combien? Pourquoi tout ça pour arriver à libérer Congo la biso de bien tous voix. En fait, c'est que la Seigneur est là pour moi, n'a besoin impériaux. C'est-à-dire que pouvoir, on a des militaires, PC en haut, c'est tout. Charisme, il y a des allés en place, il y a des mais quand il y a des soldats, il se tourner, il y a des verriers, il y a salami. Il y a des gens qui sont malais, comme dans le niveau de retirer yango. Il y a des malais, qui sont plus conscients que les Congolais. Alors, mais yango, le malais va plus conscient que les Gabiso Congolais. Il faut que nous la diaspora, tout le monde va combattre nous. Tout le monde va lit na biso. Dit ça sur les 14 sali vidéo na lobby non. Dit échanger. Et comme l'idéologie assez. Tout le monde mais acte autant ba va tingi mutu na bango acte ko salama et zo sala munene ko le kamaloba na biso. Oyo ko yaboy, o bandi ko loba, o Patrice Salibo, o kingan est on a batila ba bloc one. Non. Tout le monde a mis sur un biseau et l'équipe. Et on te dit état des droits. Parce que dans Malien, on sait l'état des droits. Vous savez que droit à moto et tout le monde a bien été, droit à moto et tout le monde a été habitué à bloquer moto et boumaka. Télémission au président qui. Parce que où est là, bien à moto tout. Parce que on a moni, on a décidé, je ne pense pas qu'on a là à danger. Non. Bah, souffrance, mais il va protéger le peuple. Mais biso na mboka na biso exact. Tu na diaspora babuzoba bamuzike komi kofingana na likolo combattant mususu na leki combattant mususu na valeur. Boza si prendre to la wana penda ba combattant nyonso mutu na mutu alo ba penda makambo azala kana na vie. Est-ce que tanto ba mususu ba bati nga na vie ba yoksanga bona ofixa des. Omoni muninga na azana papa la gomme yo la tisuli ya danger ou weston. Onyata likolo musapite. Tato na tango wana atelemaki na kwa wana tanta yeko ko pepe. Soki anabi akota na ndaku na ye abi misilo voiture na elamba ya rolata tanto yoko ko mapembe na ye. Conseil papa na nga pesanga. Donc na respectaka mutu nyonso na vie. Mais soki na moni mutu akomi ko bakena leki yo na leki o wana anga mutu abongo nga na telemela ka ye. Eka na hotelemela ye bitumbanga na ye ko zala lelo te zala ti to ko kufaka na ko la tseki aleki na ye batu mususu. Donc Bishop Kanga, moi s'il vous plaît, moi va maîtriser Zaloa Moutouna Nzambe Galate 5:22. Bishop Chatumba, s'il vous plaît, moi va maîtriser ça. Vous voyez qu'il y a bolongo bilamba, allez, batu ba wouh, tant que vous batu, beaucoup nous dicter batu. Donc on a dicter mutu moko ta mwana na yo, nga ya to bloquer na Facebook, nga na camarade te, na mamba combat, na bunda po na Congo. Et en business c'est comment boche ba numéro na bino ba benga bino. Mais tant que tu as numéro na yo wana ba benga, na na contacter. Na basi ya ndumba, na basi ya sida, na ba shegi, na mutu nyos parce que numéro de comment apporter à mutu nyos, ba contacter yo. Après ta ba contacter bo développer ni. Point d'interrogation. Mais tandis que nga na bi bato ba bundaka, au moins zo ba ka bakangi ba kagul le longi. Bozo mona bango te ba terroriste ba bongo. Ana numéro de téléphone te prendre tina bato ba benga été, bien ko ko pesa message o ya linga pesa. Tout tika ba musique wana, o sali band. Ngapi na osale la vidéo. Pour que interview, pour le mabe, ngapi na osale interview pour to zonga quand même na katali to photo sauver peuple Congo. Merci de Sylvain Zamba Pambolo pour l'émission. Tozali à Watoro Batina Souka. Merci.
lelo bokozoka